Journée internationale des droits de la femme, Nakati a viré Châtillon. Rendez-vous Isabelle Moko le 22 mars 2025 dans salle Body événement. Yashika Nakati à 91.91 soirée internationale des droits de la femme où nous avons organisé na mama pour la famille. Tobin sibino na soirée na biso o eza événement le 22 mars na Esson na sa na biso yangoyo. Le dit événement que la famille aussi na biso bisika événement économique. Na biso arrive tout temps. Journée de la femme Tobin sibino ma fille a bien ba tonton a bien. Esson boya bo soutenir ba sœur na bino de partout boya bo soutenir ba ndeko na bino basi baleki na bino ba ya na bino ba mama na bino Tobin sibino na soirée na biso eza le 22 mars na le ça va inda ça va chauffer. Le 22 mars ne makambo ba bili puta ne makambo ba mama boka ngali puta ndenge je bolingo kanga ya putai ya mukuse ndenge bino mo bose donc des ana cause na bino pe maboko ofilwama. Le 22 mars bandeko bozanga te boya to sepela elongo bolelaki mingi na Esson eloko ezalaka te droit d'entrée ezali bongo na 20 € seulement ortonie funi mbongo bozanga te die yango 20 € ya pamba ortonie funi mbongo 20 € soko koti oli ofele juste quand on somba consommation en tout cas kolia eza gogo boya to sangana ensemble sabino zali bongo DJ Geneva na bilili boza bongo na edino image pendant sango ya Congo na cérémonie to sa bongo na le célèbre bon comédien Adi Londolé MK Mswahili kozanga te Jeannette Malangi ba mama ya supérette du quartier ba mama ya Bengazi bozanga te oza bongo makambo na bino numéro ya téléphone yango wana to marqué yango na se ya bilili na biso. Journée internationale des droits de la femme na kati ya 91.91 ya boye esalema te po ya zangi akozwa libongo tulu.